La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour bandeko nangai, bonjour, bonsoir, wana toyebi déjà et dépendaka na ero yo oko landa biso. Bandeko nanga toyebi li problème oyo toyebi likambo oyo toyebi problème oyo ezoleka na internet pona comédien na biso DiCaprio. Alors Mama Sifa avandaki pe kimia te mwasi ya DiCaprio aye mabe bandeko nanga. En tout cas Irsil akolobaka 3 minutes. Lelo vraiment Irsil Botelwa TV akolobaka 3 minutes. Alors les restes nyonso émission tokoyoka mwasi ya DiCaprio na DiCaprio bako expliquer biso ndenge maladie ebandaki et puis ekomi ndenge ni po bakoma tikuna na Bakongo. Et puis moi si ya DiCaprio azana moi liloba oyo azana posa a loba pona peuple congolais nyonso et surtout mingi pona ba comédien. Alors car un système a bien boyebi ya bino Irsil Botelwa TV azalaka vraiment wana pona koluka ba nouvelle po aye la bino makambo nini oyo e zo leka. Alors comme toyaki na DiCaprio déjà awana Irsil Botelwa TV yango tozo continuer ko la bino ndenge étape nyonso ndenge zo kende. Soki DiCaprio alongwe na Bakongo akomi pe na Kisasa tokoye la bino lisusu ba image kaka ndenge ezalaka. Alors bandeko na ngai Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Alors bandeko na ngai tolanda DiCaprio tolanda ye na mwasi na ye message nini oyo mwasi na ye na kombo ya Mama Sifa a yeli biso wana boti kolanda pub ya Gavker bandeko na nga maladi nyonso oyo batangi wana soko za na ba problème oyo Gavker etangi wana ko hésiter te ya ko contacter Gavker pour balobi na Gavker bika libela. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne Kande Tolobaka sur les appenza mbala liboso au s'abonner, au commenter, au liker tango zo s'abonner ko bosa na te. Cliquez sur la cloche des notifications. Cloche de notification et ko sunga yo prochainement. Tangu Irsil Botelwa TV oyana banalise na ye okokota directement pona ko landa nini oyo to meme libino. Alors bande konanga sans plus tarder na zoti ke libino to landa mwasi ya DiCaprio to landa ye vraiment to landa couple na bango to landa bango mibale veut dire to landa bango na kimia nyonso. Alors partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, donc partagez biso vraiment partout nzambalola ako pambola yo.
ndeko ozolanda biso tia commentaire à bien, tia j'aime à bien, en tout cas tia biso j'aime vimba kande balobara j'aime vimba veut dire j'aime ou ekolongwa te tia biso j'aime vimba yo ozolanda biso tia commentaire à bien pour na DiCaprio to yebi santé na ye eza vraiment bien te alors tia commentaire à bien et ozala malamu mingi tolanda Angelo David sikoyo santé kumoko lobunda na konda moke Ange santé zo dérange penda les maladies ici la kambala mokote les maladies ici la cascon est belé il faut tout le temps donc il faut vraiment que je la route à repos ça bande comme faut pas comprendre bazo be angai batwalingo nazo ngishasa kishasa za mabete ko zonga mais kishasa mais il faut seulement là-bas tu es parti pour prendre les médicaments. C'est que le traitement, tu vas rentrer comme ça pour faire les vérifications et à santé. Parce que tu es seulement là-bas pour seulement faire les traitements. Traitement, ils ont justement ce qui est ici. Il n'y a pas de pour ça, l'enquête, il y a maladie. C'est ça, non? Moi, je suis à Congo. Tout le monde bien. Tout le monde va commenter, que j'ai exposé maladie. Si vous avez une vidéo, si vous avez peut-être la vidéo. Si vous avez une vidéo, même le titre, même titre. J'ai même pas dit un mot. J'ai même pas dit un mot, sauf que j'ai mis les chansons. J'ai rien dit. J'ai mis les chansons. Donc, yonde mutebi ke muto azobela ndo bengi. Comment un artiste le quoi DiCaprio abeli malade moko yo et puis abeli pendant tous en réalité pendant 3, 4, 5 mois ou bien 6 ans c'est taillé au monde a été. Et pas dans Olobani. Pourquoi tu as rebelle Olobani. Ah, l'artiste est dans mon été. Ah, ils sont artistes à Bela Kota. Ah, à Belande. Mais il y a des papas na katiote. Et ça va moment où tant on a avant mambo tant on te ko balana. Il y a des choses peut-être tu banda kolubana batute. Tu banda kolubana batute, il y a d'autres gens balobi que mobile na yo, ils parlent pas. Allo baraté. Si même à tête ça et puis on a moi je sais que même makambo ya malade ndenge que tu es malade. Même temps banda c'est pas que directement et bandi c'était très longtemps. Bisson de te remarqué par rapport à la santé, par rapport à aux liatés, n'enga aux condamnant plus n'eli banda kolekayo. Nde et puis si biso curiosité à cause la examen. Mais ce n'est pas que biso to sala que ba émission moko boye, je ne sais pas ce que papa salaki. Mais pour moi je sais que avant ça les locaux il me dit qu'on va faire ça, mais on te voit qui m'a cambo ba émission. Non, qui m'a cambo même il y a collé kana ba émission. Moi Sifa yo azalia. Même émission ya maman Sifa. Papa Yves peut-être pas dans la ligne. Aïe bibi. Même émission au monde ya maman Sifa so moni émission dans l'hôpital. Mais tu to benga ba. Mutu bela to benga so ki. Ngala benga te. Yves Azam de Konanga, to comment sa famille, comme famille. Toka yo talanga, akuti mama zakuna te, mutazakuna te. Tous malade à mutu to tombola on a réseaux sociaux. Hein? C'est pas ça. Batu bazo lo bakaka ndenge mususu. Batu to biso toza kutata kuna te, ngala monika ka directement. TikTok me prière au banda ko sala na TikTok. Malade to lo bamona. Bazu makambo na ba mata. Mais c'est pas quand même gentil. Je sais pas. Vous êtes d'accord? Voilà. Bolingi était pas ce soir balinga kayo. Komelanga na privé. Eza muto fa alo ba mabe ma aiba malade ya iba nya komenga na privé. Donc
C'est ce qui est le mal. Maman, Moto Bozo Benga, moi je suis un comédien. Nalobango merfa na bandela merfa. Et Bélé Bato Banda Otala DiCaprio, Bamsuno Babali Nante, Baboti Nante, Basali Nante, Bamsubi Bazago Tanganabama, Baklasi, Bamsuba Boutika Bono na Bekol. Ça veut dire DiCaprio Bino Bolobaka. Aza DiCaprio peut-être étant sous son âge. Mon amoké, mais na carrière Moussala. Et Bélé Batalanga na Bakassette. Ande kumsusu ba osali lo ba ipeta cassette. Ibire batalanga na ba cassette. Wana musedite tono na ba cassette. Jésus. Et tango lunga na ba cassette, tito zo mata DiCaprio azala DiCaprio. Donc naza moto yo na yebi nyonso ndenge fonctionnaka. Na yebi réalité fonctionnaka. Parfois ngai même atabo tuli bande ko ba comédien ba webi soke. La musique est là, on a chassé, mais tout ça, la même, maintenant, sur 2 à 3 ans, tout le monde a répété. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie dans la exposition, dans la ligne, dans la ligne. Aloba, maman zira, maman aloba. Donc, il y a une vie dans la exposition, dans la ligne. Donc, c'est plus que ça à Kolobake. Quand le cola acteur, sur les réseaux sociaux, Tony Touche, ils allaient pour la Koyate, pour ceux qui n'ont pas la pour ceux qui exposent, n'angana joie, la téléphone, la chine, en tout cas, bandeko, il y en a zaboué, malade, ils ont tout mis sangue, zaboué. Et c'est pour tali, la vidéo, pour moi, que, à part où ils sont na chaka, na changu na lobate na ole parce que makamuna yoka kizule kilanga na maladi yango zule kilanga ndila taringa bime wana tuni ngai to tuni mutu mususu c'est à moi répondre te batu mususu ma si fa olobani ma olobandeni parce que batu beri bana besoin répondre bon na mamba oloba ok utuni ngai bon yo na bino mer nalinga olobana bino mer famu na sa so na sa ba live on a expliqué bino parce que bino nde batu botu na makama malati mais ngai so na bandi live na beta ali sur malati juste na kapona ko édifier batu na kapona ko orienter batu parce que notre mission au moment si fazawa mission na pese alaka ko édifier batu et puis ko orienter batu. C'est quoi l'édification? L'édification, ça veut dire que dans l'histoire moko, il y a vie moko ya batu le kaki, tu vas vie na biso. Tu racontes en te pour que tu vas non, tu racontes mutu pour muta mona ke muta ko utara makamu na vie akoy ko le kanango le penzamba ko sani pour changer venaye. La première des choses c'est ça l'édification. Nazara père moko nana ba verset biblique oyo. Tu encourages aka lettre bakato exhorta batu. Comment tout ça, même par la Bible, là, la première des choses pour l'édification. Et la deuxième des choses, c'est l'orientation. L'orientation, c'est la malam. Si vous avez un côté, na DiCaprio TV na chaîne na biso, kuna okuta biso kuna, tuzana. Tuketara na ba veuve kotara ba mama ba veuve kotara bana bitike donc neti so tali au mona ba komi na titre awa to koti yo mo tala titre ba komi ni na émission au comme titre ba komi rentrée pour les orphelins, rentrée scolaire pour la bana bitike. Voilà biso ba live na biso tout ça la wana pona ko édifier bato donc ça veut dire pour na ba famille ba foyer ba mabala. Ils ont un programme, tout l'accent, tout édifié, tout peut savoir orientation, et puis édification, tout tient d'abord, tout bas à la malam. Tant si on continue le bateau, va continuer, va y tout bandag lobby. Va y bien titre na comme il est. Donc, on a joué ça va tout.
il faut bana bitiki ba otanga comme so batanga te kusunga bango kusala musala biso to salaka yango wana biso musala to salaka yango wana yango mun to bukoti na live ya mutu bino ebele bandeko basiba misana akota ba live ya bandeko na biso oyo bafinga ka basala moni mutu akota mama kota kana impolitesse wana po aye izandenge nayi mais biso izaka impolitesse te biso to yaka pona finga mutu te to yaka pona mutu wana ilongeleza mabete ngamite alati ndenge alati couleur la tani biso mama biso to yaka pona kozwa leçon to yaka pona kozwa leçon pe na kobakisa likola leçon et puis pona ko aider batu donc biso ezalaka orphelinat pardon ezalaka fondation famille mayemba donc biso esalamaka mpona famille mpona fondation anonyme en tout cas nakoloba live eza yanga ntina kosilisa donc mama sifa aloba eso te donc nini ezali eza ni mpona biso ndeti maestro somoni distraction naloba somoni distraction olongo bimi okei c'est très important donc yango wana kokotaka na balive ya bato te soki nano otangi eloko baoloba te soki oyebi eloko baoloba te voilà bino bokotaka na balive ya bato obandi ofinga obandi okritike awa biso ezalaka kofinga te ezalaka kritike te tolobelaka mpe vi ya bato te mais toyaka nde kobeta balisolo eleka na bavie ya bato moko moto azwi mwa leçon par rapport mpe kokutana na likambo na ye c'est ça babengaka biso tambolo badikaprio tambolo badikaprio boyebi ye mpo asalaka théâtre eza nini oyo balobelaka bahistoire babengaka bango baéducateur ya masse nous nous sommes là pour éduquer pour édifier pour éduquer nous ne sommes pas pour yakoya oui ndeti bébé Igo yoza na mwana moke yoza na mpona kilelo yango naloba ndeti bino bana mike bato bakilelo eza pasi sokoti ayo ozala pasi mpona yo po makambo awa omona oya makambo mikolo ekolekela yo omona distraction epusela biso awa yamona esaka bino awa tona bapaster toza na bamama toza na baservante parce que bayebi ke biso awa ezalaka uniquement pour l'édification tokabolaka sagesse tokabola nte togondelaka mpona bato tosungaka bato mosala biso osalaka awa yango wana donc tout ça voilà merci beaucoup donc biso ba légendaire biso to bana mikete bino nde bana mike bolanda ba fertilité biso to bana mikete biso awa to sala makambo ya ba responsable makambo mikolo donc nous sommes là pour édifier bato pour orienter bato pour na kopesa bato donc biso to yete pour na kofinga bato donc c'est plus que ça voilà donc nous sala toujours ça là ils allaient uniquement pour que vous sabiso que pona koloba eke mama sifa aza wana pona biso dona kotisi ekapo lokola koti ezalaki na bato ebele banda otuna ye me biso so bolandi meme na tiktok mama sifa kuna bokuta te mama sifa azofinga bato okuta mama sifa aloba makambo ya bato te kuna okutaka apesaka conseil na conseil misa conseil basi ya mabala ndenge ni balambaka ndenge ni basalaka mosala biso osalangwa so boye mpa na nga na live na nga bokuta kaka conseil na opesa bali conseil opesa bana basi nazoteya bato naza koedifie bato nde mosala biso tosalaka ya wana voilà mama sifa papa okobakisa nini yozoka bientôt kolala nao ngai ayebisi bango kaka on est là, on est ensemble, quel que soit Mbonge, quel que soit Makambo, on est là avec notre Dieu. Zambaza leader na biso. Zambaza leader na biso. N'appelle l'eau na oyipe soka conseil. Eza que oyebi déjà monde na bino, peut-être monde na bino nga na yebi yangote. Nga nazo na omona honde ezoleka mususu mo boye. Famille na bazo benga bazo loba mais otomonaki boye tozongisa boye moi kana nazo yebisa bango kana poso bakosina bien eza monde na koti mikolo monde yango mama zela vosilisa voilà bino bato nyonso bolanda biso boza live omoni mama sifa aza live alobi eloko oyo je crois soki mpo na ngai naloba yango me naloba yango na miso mama sifa ngai nayebisaka mama sifa boye mama sifa libala na biso eleka ni na télévision ni bacomédie bazala azawa nga naboyaka nasali ngapi en tout cas nga nayebi monde na biso tika tobalana na biso après
une année déjà to rejoindre vidéo to ko na chaîne na biso elek savez maman yebi na ye monde na biso te na bino ba fanatique te mais rabino pourquoi yoza sar foko tanga bina yebi makam le quoi zaki moi aussi aibi pe mon na biso ndenge le kaka ono te omoni yo ba ande nini par rapport à mususu moi donatrice mo ka roza la pembeni wana to mo bo matrice mo roza la wana o boya po o tala beba bebe ba kobina jour à mariage n'absiete eza utu mamba bebe te mais zake pona yebi no le Congo voilà ima monaki tango ndimaki to bengi ba journaliste bayaki ba comédie bayaki après nde retomber na ngoti lelo donc voilà c'est nous pour nous sabino kezala makambo susu ngai pardon bébé papa na ndaka bagia wana te mnoke na ngwa te na bi okena no na ngote na lo baka rapport na ça bagia wana moi bagia wana c'est distraction pour moi c'est distraction bazo distraire biso to landa ngote yana sabon biso to landa ngote po distraction pire parce que quand on joue dans le monde ma vrai pas toujours na top bizana bana ezana ba mususu bazoluka actualité bazoluka ba page nous sommes pas là pour tout le page non on est là pour prier pour les gens, pour sauver les âmes ou peut-être bungi, c'est tout. Peut-être mon tout ce qui a eu, abandu ko le peut-être babilo mo boye pour batubayo kai qui a lobby. Non, on va laisser seulement les gens là. Pour moi, ils ont monté dans message on a message déjà. Na message déjà na ma finga parce que na kata monde na oka terme moko bande mo balobaka na ba internet babaraki mo internet soko yebi koza pasteur kokota na monde internet te soko yebi koza boyo kokota te age et banaka te biso koza age moko ça veut dire l'internet mukolo azate mwana muke azate bango nyonso baza age moko ne baza bango nyonso age moko on va se fermer la porte. Si tu entres dans un péteux sous. Donc, on a 4 internet, si nous avons des ballons, c'est pas âge moko. Si on a un âge moko, donc quand tu peux, ils ont moussa la peine à eux. Si vous avez ça, tant que tu as un titre, oh, bah, tiens, peut-être santé na eux. Titre, bon, bah, tiens, titre, bah, moussou, t'as la gana, tu n'as pas de tinde la photo, on a un hôpital, bazo perfuser nga. Batinde nga photo, bah, tiens, yo koufi. Titre batie titre okufi wapi tout nanga ce okufi wapi okufi non na malade obela to okufi na remonque batie pe na remonque fini yo imagine tabi baloba ezali exister baloba ça voilà c'est ça le monde ok merci en tout cas babonner pele balandio atebele ba s'abonner venez s'abonner, venez s'abonner sur moi, vous allez prendre beaucoup de conseils. Venez, je vous attends. Allez là-bas, toujours, nous sommes là. Biso msala to salaka eza pona conseil. Msala to salaka marge malade tout ça, bato ba yibi biso, bato balinga couple na biso. Bato balinga koyoka biso parce que bamonaka sagesse ebimaka bamona mamoto ba chocolat bamona makambo ebimaka bamonaka comment tozalaka c'est qu'est-ce que ça donc voilà c'est ça ce qui est important le moment si faisant en ndako chez moi à la maison et ngana na Congo central pour le traitement maladie voilà donc azana bana tout ça donc les gens m'ont dit que nous balobakawa navanda na sekabango parce que vous ne connaissez pas ces couples. Vous voyez bien, batum susu tam su beaucoup misaka bango butumbo na bango. Mais bango mo so tuni bango boye biso. Bango moko bato bino beaucoup misaka bango tuna sko bango moko. Ba sabino kuna omekate bacha lokolote. Vous le connaissez pas. Biso tozana bana tukulise bana tuzoboko la bana tuzana ba famille tuza donc tuza penza donc ce qui nzamba osala ngolu ata premier kolo ezali bo mona ka bano biso to encadraka bo mona ba famille oyo
et ndenge nini tozana bato yo to laksa bango banzela vraiment yo salamala. Merci beaucoup na bino bato boli mama Denise asunga ngai et ozala bien to bino moko loka boko asunga ngate boli mama Denise bino pesa bato msungu sala yete. Voilà, il y a eu live sur la première fois et le cause a maîtrise ko sala te. Ndango moni na Congo mutunyo so mwa kende susu sa eloko te kwa na bika ki a mamoli vazali mama Denise asa non ki mama Denise asa mamoli vaza ole yo benga artiste na yo mo ko luka artiste ko luka mama Denise champion mon champion là voilà qui beaucoup na biso songande kono ba songande tout monde za nango mama Denise se ba moni muto bondeli nzambe moni ndeti mama Myriam abengi biso asali prière abondeli biso abondeli pona ngai bondeli pona foi c'est bon à contribution de son wana donc on contribue pour la prière on contribue na conseil c'est plus que mieux famille Bota bonjour à vous donc voilà c'est très important. Et en tout cas, MMW, en tout cas, Zano Kimi, Zano Penda Kimi. Ngai lo na besoin bo sunga no ngate. Lo na besoin bana bitike ba zonga classe. Ba sunga ngai komelanga na privé. Mais awa na komeli kolo atozai ne kima mama sifa. To lo belango parce que yo oza na te a pona ko lo baba na bitike, biso to na fondation, to zana bana bitike to geraka. Bana bitike to landira pona ba classe. Kota kende s'abonner na DiCaprio TV na chaîne YouTube kuna umuna misala to salaka. Ndenge ni to kitaki pa bana bitike ndenge ni to lesa ka bango pesa na maloba muke kota na pena ningana sengo pesa ngampe mwa maloba loba kasi ko telemela mwa place wana muke donc eloko na senga kana bato mingi secret ya kopambwa maiza secret ya kosala pe kosunga parce que soki lelo babiso nyonso awa mage maladi ozo tambola bao balinga bamona pena kenga pena na kufi pe abatie photo na internet bo bana meme na ndako bana babangi na kuna sali ba crise ya ndenge na nde ba tension kitira nde na nde mais comme zamba zanzambe oyo atalaka na buka ba souvenir atalaka alinga emeyo linga théâtre mutune sona via za na temps théâtre za nga chaîne nanga eza basé na théâtre te yano zisa bino ta bokota pardon masifa muke tant bokota na ba chaîne na mutu batalaka to benga ngo éthique ba benga ngo éthique chaîne nyuso ko omona belle vie za iniki mana théâtre olandaka bango kwa nini non kolanda ko te pour faire voir mutu ayeba parce que musala ka sabino TikTok musala ngozana ko soba ba tuté pour faire comprendre à tout le monde à comprendre. Donc, biso awa, faut me comprendre pour y avoir place à Zokota. Biso awa, ils ont la théâtre. Chaîne n'angé, ils ont la théâtre. Maman, si falo. Problème n'angé, ça, na musala oyo, ya kosunga bana bitike, na monela ngokaka, et pas ya papa DiCaprio te. J'espère. Secret ya kosunga bana bitike na mona ona vie nanga depuis longtemps oyo bato basala bapambwama eza na bato mususu bazwa biso en tant que toza bana ba soutenir biso na makambo ebele pe lelo pe boye baza pe likolo bapambwama pe bafuluma pe pourquoi par rapport ya kopesa na kosunga yaya nengo zolanda biso boye nzamba pesa yo nzamba kitaka na sete me akota achaka mutu pembeni po ala manifester misala malamu oza lipamboli pona bato nyonso oza lipamboli pona bana oyo bazo nyokwama il y a deux gens bana mususu entrée scolaire o bayebi ndenge ni bakobanda bakosukila te. J'espère ba maman nyonso ba soutenir même ata pa na biso te. Tolobi kaka te ke faut kaka opesa biso to kende kotika te. Même bisika osala ka déjà bolamu.
soki entrée scolaire ezali moment ya bafete ekomi oyebi ke bana oyo baza na difficulté ya kotanga ya uniforme po eza na baekole batiele biso mpe leta mpe atiele biso baekole ya ofele me baekole ofele wana apesa bana bakaye ya ofele te toujours okokota na yo minerva lofuti na yo te mais y a des gens peut-être ke ekole mosusu batangi bapesaka basaki te ya bana wana bazoluka basaki bazoluka bakaye bazoluka bakete bazoluka biloko ebele mpo bakota nango mpona entrée scolaire soki omoni nzambe atuti yo na motema ke oza na poso pambola bana wana batanga bakomela ata na kaye na yo estce oyebi signification ya kaye soki opesi mwana etike eza lokola opesi nzambe devoir ya kobanda kokorige yo na kaye na ye ya bolamu na lola mpo na yo bana baza na difficulté ya makasi yo oza wana nzambe apamboli yo oza na mbongo mais oza wana kaka mbongo na yo ezaka justement mpona kosala nango baambiance mpona kobebisa mais oyo nzambe asali mpo apesa yo opambwama eza te maintenant c'est le moment ya kotala bana oyo baza na problème ya bakaye osombi bakaye osombi balati osombi babiloko nyonso entrée scolaire osali mpe bolamu mpo nzambe mpe abosana yo te oleke ozala wana kaka mpo peut-être kosankete osala bape eza na motu mosusu mpa bota bato surtout bato baboti nanu te oyo baza na problème ya bana eza na motu mosusu domaine na ye ya kobota efandi na bana bitike yo soko salika bolamu ya bana bitike eza na bato mosusu biso moko toza na batémoignage ya vrai ya bato bazobota mpona kaka akendaki kosokolela bana bitike bilamba moto aboti kaka mpo akendaki kosalela mwana butike bolamu moko boye asombi ne kaka peut-être kaka kaye asombi uniforme atongeli ye asombi saki ya classe azwi mpe akompte moko ya minerval avancé nzambe ayebi afungoli libumu azwi bana azwi atie eza na bato mosusu lipamboli na bango ezala kaka soki bango mpe bapesi bana na baza na posa na bino bana na baza na posa yake yo oloba liloba moko nzambe oyo atie mbongo amatisi yo grade ya mosala nzambe apesi yo mbongo apesi yo biro wana apesako biro wana pamba te apesako amatisako grade wana pamba te mosala oyo nzambe apesaki wana apesaki yo pamba te na nsima ya mosala na nzambe ayebi ke eza na bana oyo bakobanda konyokwama mosala wana ifo soutenir bana wana ya omoni bato mingi babanda misala misala ezosimba te pourquoi abandi mosala azaki na alliance na nzambe neti bokondanaka neti papa dikape bato mosusu bamonaka neti azosala bateatre na kati ya makambo ndoka azosala teatre te asalaka v na miso ya bato ya nzambe ke les jours nzambe okopambola nga basituation oyo nga nazoleka nga mpe liso na ngai kozala likolo ya bana betike ya bomonaka alalaka pongi te malgré il est malade akende azokota na baorphelina azokende aza molobeli ya bana bitike yango moni nzambe abatelaka sante na ye abatelaka libota na ye yo mpe ozwa charge wana entrée scolaire à bientôt tia nzambe na baépreuve ye pa tia yo na baépreuve parce que nzambe bakotaka enyumba yo olingi kaka kodefisaka bato ya mokili yango mpe bando odefisa bango bandimelaka na bango yo te bato ya mokili yango banda kosalela bango bandimelaka yo te bolamu nyonso osalelaka ezala famille ezala entourage na yo basalaka kaka mabe oleke osala bolamu wana na bato kaka bazosala mabe salela ata nzambe mpo les jours problème ekokanga yo okobeta mabolongo lokola mama sifa olobi nzambe kanisela ngai na kaye napesaki mwana etike moko azokomela ngo kanisela nga mwana etike moko boye azwi diplôme mpo na nga nzambe kanisela nga mwana etike moko boye lelo oyo akomi mpe moto abali mpe aboti mpe nzambe na kontribuyaki siko yo ozo contribuer na nzambe te parce que ntango ozo contribuer pa nzambe en plus mpe ntango ozokende opesa eloko no epa nzambe
kopesa kango na décarte soko ozosonga bana bitike kolinga kopesa bana bitike biloko na mitema mibale te yango bozopambwama te bozopambwama te pourquoi parce que ozosala eloko na bonzoto na bo esprit eloko soko olinga osalela bana bitike kosala yango na bonzoto te sala yango na kati esprit avec la foi parce que quand tu fais les choses avec la foi yango nde moto ekosala ke ata bisika oketika biloko wana baza na mitema mabe ata ofelina na kindoki ezali mais ta foi ekobikisa yo yango nde moto ekosauve yo. Merci beaucoup. Voilà. C'est ça. Et ils ont battu monsieur ça, ils ont retourné bino. Deni no bateau baza maladie. Mais oulé, il y a un moment de combat comme yo. Il y a un moment bino balé to comprendre tout. Il a connu bon finalement oui, monsieur Zabongo. Donc awa o comprendre mambele kaka tepo. Yo makambo pitali ote, yo bandole kilo mambele kaka. Au monde biso mbale nde bomona biso be atabo kito ali kolambeto. Lubaka maloba nzamba longola maloba meso maloba ezolo eza to senga miko to bando lubaka ke eza na bana bitike moko bazangi lamba kolata bazangi luka kolia bosunga bango. Pourquoi? Parce que eza mission o nzamba pesanga o ngai moko nasala vela nzamba naloba nzambe soko pesinga makasi obiki singa ozo pesanga vi osalanga bolamu ngai pe ti na kozonga epa na yo mosala na kosala eza koleisa bana bitike kolandela shwe ya bao bazangi moko koloba. Voilà, c'est pour cela moni tosala live oyo parce que totika na une semaine ya kozonga ba classe na Congo bana bazozonga ba classe yango wana to ana besoin na bino bosala ka bolamu na bana wana bazana besoin batanga bazana besoin bazala pe lokola bato bazala lokola bana na bino bana na bana besoin bazala lokola bana bazala bato lobi bazana souci kotanga mais bazana bato te aho te saka bino soko lingo pambwa malamu usala musala malamu na sena moyi yopolo bakengai na salaki musala nzela ya kopambwa makasi nzela ya koshungiza bana wana bazana baparate bazana monokoti e bazana posa kona nini biso tolobaka ngo finga nunga critique ngai mais ils ont logo changer te pour nzambe ni mutasala ke nazala mwana tike nazala ofela donc nzambe mutasala ke nazala ofela nzambe mutasala ke nazala mwana tike nzambe ni mutasala mama sifaza ofela nzambe nasala mama sifaza de tike donc ata yo boya ngo fingi biso elongola biso logo te po nzambe mutalinga donc soki yo nzambe wana tuweyo kapasi mais so nzambe te nzambe muta permettre biso po tozala o tozaboyi tozana ba parente yango wana biso pe toloba kolo lokola biso tokufa te tozana vie ata tozana eloko te mais tozala ta monoko bana wana. Balandi nyonso oyo bolandaka biso balandi nyonso oyo bolandaka ya bino Ursule Botelwa TV na sur toyoki DiCaprio na mwasi na ye toyoki ndenge baexplike ke ezaki bango te nde bayaki koexpose maladi na réseaux sociaux po biso mo toyebi peuple congolais ndenge alobaka bayoki par-ci par-là balobi ke DiCaprio ayaki koexpose maladi na ye. Alors tango Ursule Botelwa TV abandaki kotiela bino baanalyse mpo na mamba DiCaprio na sir nayebisaka bino ke DiCaprio azoloba eloko te azo publier ba photo na internet azaki vraiment ko publier ba photo na internet ba vidéo oyo azo lela mais azo loba e lokote. Alors batu bakomi kolobela bango bino mo boyebika biso ba congolais nde tozala do congolais tozana na ndenge na biso o ba créer biso lolenge na biso o ba sala biso. Donc naza sur bino moko bouti koyoka et pas na iye moko. Alors merci na bino nyonso o bolandaka biso, merci na batu nyonso o botaka lito ipona koyoka ya bino Ursule Botelwa TV. Kande tolobaka si c'est la première fois que vous visitez biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout et osala malamu mingi. Le temps que vous s'abonnez ko bosa na te cliquez sur la cloche de notification pour prochainement tant que tu as émission na biso o ozwa mbala moko notification et place nyonso o yo o
kozala. Alors ngana bino naza sito suki wana pona makamba DiCaprio to za toujours wana soki likambo ezali tokozanga te koyela bino lisusu be information. Donc soki information moko ezali à propos na bango mibali ye na mwasi na ye tokozanga te ko yela bino awa na Irsil Botelwa TV. Alors restez toujours branchés sur Irsil Botelwa TV. Je vous aime beaucoup. Doba o yanga ba o bolinganga nga pena lingara bino kaka lolenge bino bo lingaka ngai. Wana ngana bien tokutani à la prochaine occasion. Tielanga j'aime bien. Bisous. Bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.